esengo pe sai ya koyeba ete bozali liboso ya etando na bino vuva mu télévision etando ya bwania etando ya bolamusi bayindo na pongi etando bongo ya mbongwana mbote na bino balanzi manaka na biso lolenge ya bomama mbote na bino nyonso baye bozwaka ntango pe libako olandaka bongo manaka na bino lolenge ya bomama na kati ya etando na bino na vuva mu télévision to pesi bongo mbote na bino banso bolandaka biso na changu kuna tomoni baye ya Kingasani ya Masina tomoni baye ya Kinkole Mpasa tomoni baye ya Mikonga balandi monene ya Vam Television baye matete mbote na bino mbote pe na bino nyonso baye bolobaka tango nyonso mama lolenge ya bomama biso pe tozali tolandaka tomoni bino na mitendi mbote na bino kuna nekosingo mbote na bino nyonso Vam Television ememi bino lisusu libanda ya mboka tant que nous avons moi image zo défilé na lolenge mususu bo comprendre que tozali bongo na libanda ya mboka lelo to lisusu na masolo ya ba mama lolenge ya bo mama ya lelo bandeko tozaka na série ya toli lobi mwasi abungi esengeli bate ya mwasi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mwasi nzungu oyo elambaka bilei oyo epesaka bongo bomoi mwasi oyo wana ifo azala balengela ye malamu mwasi oyo wana ifo azala bien préparé mama oyo wana mwasi oyo wana oyo lelo aperdre bakalite ne nyonso ya bomwasi oyo lelo abungisi kozala na ye ntango mosusu mpona eloko moko moke mwasi abungisi kozala na ye mpona eloko moko kaka oyo eza nango dérisoire eloko moko donc ezanga nango ntina mwasi abungisi kozala na ye ya bonengwa manaka na biso moko mwa lelo toye kolobela lisusu mwasi na kati ya kolobela mwasi toye kobeta sete na bizaleli ya mwasi manaka na biso ya lelo mwasi azangi koyeba tolobela nanu mwasi azangi koyeba ezaleli ne eza lolenge kani mwasi oyo ayebi na ye te azo mitambusa lolenge nini sikoyo esengeli na biso nini mpo mwasi oyo wana ayeba ofusenge na biso mwasi oyo wana saa nini ateyama yango wana tozokontinue kaka na série ya koteya basi mpe na kolobela bongo ezaleli bandeko basi bandeko ba mama toyebi ete bamingi balobaka ngai kutu tika nasalela nzoto ezala yango eloko pamba tika nasalela yango nde kosala nini osaleli nzoto eza eloko pamba po oyebi te me nzoto eza na ntina nzoto oyo corps physique soki obengi corps physique nde eza na ntina te bongo molimo eza na kati ya nzoto oyo mpo kosangisa ya molimo na ya mosuni nde ebotili oyo physique ozomona lelo mais soki onéglige physique seke mpe quelque part onéglige mpe molimo mpo tolobaka na bitango nyonso molimo ya peto na nzoto ya peto soki yo oza nzoto ya bosoto nde naza bo eske nakoki evanda na fulu nakoki evanda na fulu te soki ntango olobaka osalela nzoto na yo ekosala nango eloko te oyaki noka na mokili pamba omei noka na mokili par hasard donc nzambe oyo azwaki ntango ya kosangisa baboti babota yo mpo ya na mokili donc asalaki ne kaka erreur ya kosala yo oyebaki ntina na yo te ya kozala na mokili yango atika tolobela na bizaleli ya bamama bino bomonaka nzoto yango eloko pamba tika na sakana tika na sepela tika na mbela tika na bina na lelo mwasi azokoma de plus en plus eloko pamba bayi bafemme commerçante esiko bakendaka bongo commerce na bango basi wana kutu toloba te donc biloko te osomona mwasi alalaka oyo aza femme commerçante alaka ne libanda ederangeaka ye te donc ye azwaka ne tanko alalaka ne na balabala aye kosoba biloko na matadi kibala alekisi ne mpe ntango na matadi kibala avandi na ye mpe butu ekomeli na matadi kibala alali mpe ntango mpe tani mpo kaka azela camion
azela mutuka biloko. Mais mwasi wana mwasi ya libala, mwasi wana mwasi ya mutu, mwasi wana mwana moko na ndako, mwasi wana responsable ya moko quelque part. Siko ezaleli o wana alobi bon nzoto za yango na tina ta osalela yango. Est-ce que réellement nzoto ezalaka na tina te mpo osalela nzoto na lolenge wana? Bayo basalaka lelo baservice manyuka basala tobenga bango babone soi disant nayebi te baza babone en quoi? Basi o wana ezaleli na bango. Soki lelo kindumba ezokose multiplier na basi, kindumba ezoya makasi na bonengwa, basi bateki, bafemme commerçante, bana misala oyo babengaka soki basi baservice manyuka babone, bafemme ya média, lelo tokoloba mpo elobamaka bato babombaka yango, elobamaka bato baosala neti semblant pour le balaba basi on s'amédie parce que la femme légère. Oui pour quelque part basi on s'amédie parce que la femme légère pour ba retrouver capé basi ngo quelque part ici quand moko bo songolo. Moi ça peut mi pesi valeur te avant que nous a musala na bureau moko songolo ba ebisie esengeli ambole kananu na boy. Moi c'est cédé pour za musala. Pour habiter na nzoto na été habiter trésor ni na zana azana na nzoto. Tango tolobaka bomemaka tomemaka 9 mois mwana na libumu ezalaka ya maseki mwana wana kozwa ezaleli na yo mwana wana kozwa ezaleli ya muto atie zemi ba chromosome wana yo zwi ya nani na mukolo moko oyambaki combien oyo kosala esala mwana na kati ya libumu bondunda lelo na ba femme commerçante na baye bakendaka ba tala bi commerce amonika commerce ya mikete bao bateka na baunze mikete na baye ba materape ba pepo no la nanga na ndako oyo na ofuta te alaye na ndako moko ya ofele basaleli ya ofele po sala nini afuta te siko commerce yango yo sala kosalela yango nini ya ofele obo calculer mbongo na oyo ya commerce te obo calculer capital na bénéfice te yango lingaka okendaka na makambo ya ofele mwasi nzoto na yo trésor munene nzoto oyo memaka bomoi nzoto epesaka vina ete so tozokenda bino na lolenge moko akososola tina oyo wana mwasi azaleli na mokili mwasi sans valeur otala bango baotambola alati mwa eteni ya elamba abinga na mwasi na osalela nzoto na osalela tananga mais mwasi loko aza na ye enseigné te ayebi te lobi na ye kozala ndenge nini ayebi te lobi kuna compte à rendre nini akokende kopesa mauvais enseignement kozanga koyeba oyo wana yango ezoboma mwasi yango ezoboma biso na kati ya mokili tokolandela baculture ya bato na lolenge na yango ya bokese neteni oyo tozali omona bango wana bana baculture na bango ndenge baosalela makambo na bango ezaka différent na biso mais yo wuti kuna bayebi bino awa toza na hiver mais yo olingi olata kaka eteni elamba mpo ozosalela nzoto na yo bamona nzoto baya kosomba bapesa yo mbongo yo olimite bomoi na yo olimite yo na basombaka yo omitekaka pozwa mosolo lolenge ya bomama biso tozwima te epa na esongi ya nzila pa mfumukusuki ya mutana mpanda na ngola mokonzi ya banganga ngunza esengeli na yango toyaka nango na etando tolakisa bomwasi valeur bo mwasi ezaleli ya bomwasi ezaleli ya bomama ezaleli ya bonengwa mwasi abakisaka mbongo na ya mombongo na mbongo aosalelaki ndumba basi ya mabala bakoma mpe basi ya ba-rendez-vous kilikili abateli na foyer na ye te abateli kozala ya libala na ye te amoni
akotisi salité wana na libala so mona te azozwa mbongo ata na sali eyeba mais na physique boye koyeba te ingeta eza malamu mais sur le plan spirituel ozolona nini yango to bana bino te oneso kozanga koyeba eza liwa ya ndambu tema ya mobimba yo moni physique osaleli yango physique apo kosala oyo kosala na physique ekoyebana te mais sur le plan spirituel mwasi azalaka na mobali moko mwasi bayebeleka tata moko ndenge azalaka na tata moko ndenge azalaka na bato asangisaka batata te mpo bomoi oyo akomema na libumu ezala ya makila te transmission ya makila wana na nzoto ya bonengwa okobota mwana ozoyeba te aza ya nani mwana aza na elongi ya nani mwana wana nde mwana ya nani ata bino moko mama banengo eza pasi lelo komona mwasi ata soko excelle bapesa ye valeur o wana bamona kaka aza mwasi eza pasi parce que biso moko basi tomipesi valeur wana te na kozala na biso moko basi tomimoni na biso te poids wana na baka tovandaka pe te oneso na baka papa déposer nanu caméra soki télécommande totala na tovanda na toyoka nanu masolo ezalaka lolenge nini mimona sikoyo 9 mois ntango memaka mwana na libumu charge o wana omona yango na ndenge nini yo moko nanu charge akomema mwana 9 mois na libumu omona yango ndenge nini eza bajeu nzambe asalaka erreur ndenge apesaka biso charge o wana to eza mokumba monene toloba yango bongo ya komema mwana 9 mois na libumu ya kozala na mwana 9 mois na libumu eza mokumba monene mwasi aperdre bavaleur na ye nde tozoba po amiyebi te mwasi nzungu ya peto mifinuki ozwa ata mwa ndambo asate mais intérieur kati ya nzungu ezala salite te po esika vie evandaka mais mwasi oyo esika vie evandaka ozomitambusa ndeni na kilelo tozomona yango lelo na mboka oyo toza en plein hiver mais mwasi alingi azala kaka demi bolumbu yo osalaka commerce calcul ya commerce nosalaka yango lolenge kani na place ya kosangisaka mbongo oyo calcul ya commerce osalaka yango lolenge nini basi bakomi na langage facile ya kokosa na ndako mobali ayebi ke mwasi aza na mosala mais mwasi aza na mosala te mobali ayebi ke mwasi nanga azalaka bona asalaka service banyuka quelque part te akota mpe mwa demi libala moko esika moko boye kotaki na osalaka mosala mwasi bafemme commerçante ya nzela ya Congo central donc bakoma na bango na vie normale ya 2 mibali 3 mibali donc bachauffeur nyonso ya bagrand car ya baremorque bakoma na bango mibali na bango donc abima na mobali mosusu na facilité kondima te aza mwasi ya libala ntango nyonso tozoloba ata mobali apeselaki yo mbongo ya libala te le fait que bovandi déjà ndako mo bokomi déjà bosangani bokomi déjà mwasi na mobali plus grave bapeselaki yo mbongo ya libala bapanga bapesaki yo ofele te mobali akendaki apesaki elembo mpona kozwa kokomi ya ye sikoyo mwasi oyo wana ntango ozosalaka mobulu ozosalaka kindumba tobenga ngo na terme nango normal nini ozomema na ndako nini omema na ndako malédiction nini ozomema lelo tozomona yango bomona ngo na misa mosuni mais malédiction nini tomema na ndako boni mabale ebele soki tokontrole lelo mobali azalaki na bafere mais mwasi lokola aza mobulu mingi bafere ya mobali esimbaka su te mobali azalaki na mwa makambo bandeki kosala mais etamboleli lolenge mwasi nazotambola ezosimbisa susu mosala ya mobali te bozososola yango te bozokompona te nini osala bongo kindumba ya mwasi abongi na kindumba te na ndako ya libala ozala marie ozala futur marie
ozala oza elenge mibali eza ebongi te na mwasi yango wana bokoko na biso balengelaka mabala oyo lelo bato bazoba te mabala oyo wana eza mabala mabe mabala préparé eza mabala arrangé eza mabala mabe esengeli mwasi akutana na mobali ye moko mwa ngala koyebisa bino ke mabala arrangé ezalaki mabala ezalaki malamu bayebi ke na famille oyo wana ya libota songolo bazala na mwana bango moko mwasi famille wana eza famille ya malamu baarrange libala na mwana bango mobali bake babani bavandi pio bavandi kimia ndenge baboti na biso ya balaka kotia na matoyi basheri je t'aime na balabala bamaloba sukali ezalaka te me lelo botala mabala oyo ya maloba sukali vi nango ezokende ndenge nini yo loba na mwasi maloba sukali asepelaka na yo akutana maloba sukali oyo eleki ya yo sakomi deja ndaka libala saa nini akoyisami bomoniki mabala arrange ezalaki mabala malamu bakoko babatelaki mwana na bango ya mwasi bakendaki na ye kotangisa ye bomwasi okomi na age oyo keba na age oyo kala mingi te okomona ngambu kala mingi te okomona transformation na nzoto na yo me na lelo moboti ye moko ignorante moboti ye moko aza na ye bongo ndenge ye moko kutu manfu mwana kozwa éducation wapi mwana koyeba bonengo ane wapi mama otambola mabe mwana ota bango nyonso na ndako moko mama abimaka azalaka na bakopo mama abimelaka mwana na mwasi pa ayebi yango o mwana mwasi abimelaka mwana ya mama pa ayebi yango me mama na ye bino mo botana no bandingo boyebisanga na bamama vraiment o biso mo tozosala tozomona ngo normal biloko wana babenga biso ba 7e bête après les crapauds tundima yango me ngana koloba ngana koboya yango personnellement mpona yebi ke mwasi aza nzambe mwasi aza nzambe nengwa aza nzambe mpo abotaka mokili nazotuna bino chaque fois boyebisa ngai 9 mwana libumu mécanisme wana bozwaka yango lolenge nini bozwa yango ndenge nini lelo nyonso eza na réseaux sociaux lelo nyonso eza etale na réseaux sociaux mwasi akobimisa nyonso akendaki kosomba eloko boye réseaux sociaux azongisaki boye réseaux zemi na ye ya monene réseaux sociaux ndenge aboti réseaux sociaux abimi na matere donc nyonso réseaux sociaux secret eza lisusu te kasi etikali kaka tozwa ndenge tozalaka na chambre kuna tomona basextape ya bato ebimaka mais etikali mpe ya biso bayo totyaka nyonso na réseaux sociaux tobimisa mpe sekele wana ti soki basala yango na chambre basalaki ke basala yango na chambre bayebaki ntina mpo eza secret mpe bayebaki ke acte wana nde esalaka ke epesa bomoi acte yango mpe bacreye yango te mpona kosakana bayebaki eza acte moko contact wana eza epesaka bomoi siko bino bobimisi yango na balabala ndenge bayitala yango na balabala bolumbu na ye moko azokela yango susoni te nyonso na balabala mwasi lolenga boma tobayi tokoteya bino kaka mwasi amiyebi te mwasi esengeli amiyeba eloko azosala eza mabe mwasi azalaka na mibale te mwasi azalaka ya kokita mwasi abombaka nzoto mwasi abombaka bolumbu na ye mwasi atandaka nzoto na balabala te mwasi abombaka mwasi oyo wana tozali posa tona posa komona mwasi ya réseaux sociaux te mwasi ya tiktok mwasi ya mitiki te valeur ya mwasi eza kobomba nzoto ndeko moko alobi na ngai mama tolobaki mpe na émission uti koleka kumisaka kaka basi alataka liputa mwasi alataka 2 pani me maputa yango na bokoko me ngai na koyebisa yo bino bayibolandaka biso mpe botindelaka biso mituna
Ah, toza na eteni toza maputa ezali. Mais attends la tambusi bino kamera bo mona te esika chinois alati liputa. Elakisi que biso nde tolataka maputa. Bakoko na biso balataka maputa. Botaka na documentaire te. Naissance à tissu. Esika bilambe botamela. Waza image mabe balakisa biso ki bakoko na biso bayaka bazalaka bolumbu. Lelo ba se référer même ba dessin en Versace. Ba se référer na nini. Maputa na biso na rafia na biso. Wana eza elamba lokumu ya mwasi. Liputa eza elamba epesaka mwasi valeur. Liputa eza elamba epesaka mwasi boye. Kisonga ndia zo batango nyonso olati collant na mwasi engile ba mvindi ebimi na nzoto yo wana pakata. Donc yo moko donc na ba hôtel na nzela zo mona ko bimi bien ba hôtel na nzela ba mona oyo forme ya hippopotame, forme ya ngubu to forme ya mwasi. Bon mwasi azali nzambe. Nengwa mitala milobela nazwa décision. Pona zonga mwasi atina, nazonga mwasi aza na valeur. Mwasi atina zaka mwasi achaka basil te. Mwasi atina zaka mwasi apetika crayon te. Aza mwasi achaka manzaka te. Aza mwasi achaka rouge à lèvres tango nyonso te. Mukibo mwasi eza yango wana te. Oso vala baka non, mwasi esengeli, mwa nini, mwa maquillage, esalaka mwa mwasi. Na yebi te maquillage esalaka mwa mwasi na nini. Kotia faux de teint, kosala make-up. Esalaka mwasi na nini. Poza yo, leti nga na zanga. Batu ba wakekonota nga na zanga. Siko make-up ekosala nga neti na nini. Oneza ba complexe. Avana kende sika moko boye. Esengeli na tia make-up. Avana sala eloko moko boye. Esengeli ba mona nga pe na mwa tenue moko boye. Na mwa elongi moko boye. Mwa si de kei. Mwa si de zongi. Mais tout ça rappelle basi ba konzi parfois. Pona mona ngoko ezaka ba biloko wana ezana ba soki na ba influenceuse. Na bato mo bazaka na complexe d'infériorité. A mona que ça akena ndetse akena présidence. Il faut tout à monzele. Faut tia make-up ne longi. Pour ce moment ba bi oui, voilà une femme. Té. Biloko wana ezomema biso na bondumba. Ozolinga otambwa na nzela babenga yo. Ozolinga otambwa na nzela bamona yo te. Bamona po basano nini. Bon attends, disons bamoni yo et après. Nzota mwasi sacré. Koloba te ke nzoto eza na tina te. Oui. Nzoto eza na tina te. Nzota mosuni. Eza na tina te. Na sens nini. Tolobela bino ata ndengo wana. Posa kaka enveloppe. Molimo nde eza na tina. Mais sikoyo yo mutu oye na mokila mosuni. Bapesi nzota mosuni. Esengeli okokisa mission na yo oyo molimo batyo na kati ayaki kosala. Yanga tolesi nzota mosuni. Atolatisi yango eyaka nzota mosuni. Mais koloba te ke na kosalela yango kindumba po ya na tina te. Bo molimo no ofuta ngo nini. Molimo za kati na tango yo bebisi yango po yango nde mutu na tina. Tango yo bebisi yango résultat zani. Lelo basi balingi transformation. Nakoma soki ndenge nini. Mais zo mape biso na baliwa. Transformation wana. Ezo mabase belé na baliwa. Et rendre base belé na ba stérile. Pona bondumba ya mwasi ndimi achaka stérile po aboya kobota. Po abike aza muta bondumba mais stérile wana ta bocha. Lobi ko compliqué ovulation na yo. Lobi e rendre yo pe stérile. Lobi e botisi yo pe batu musu tozoka selon ba médecin. Excès nango na ba nino na ba pilule le bo mona par accident boti pe bani belé. Naissance ya ba 3 4 5 6 na normal pesa mais
mosusu eza baconséquence ba pilule na bastérile wana parce que bon ovulation na chaque fois osalema ezobima te ozobomba yango ezobomba mamaki wana après wana ntango yo okoma siko na ntango olongola yango ekopesa bacomplication nyonso wana ni mwasi ontobi na lolenga bomama mwasi efo ateyama ayebake nzota bomwasi na ye eza na ntina monene mwasi aza nzambe mwasi aza tata mokili po enda memi bomoi. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Tolobango te po na ba je. Mutalo baki on parle baki on te po amuser galerie. Ayebaki que ce qui moi ça baby nation mobimba nde baby. Ce qui moi si abungi maboto ne se ko sa nini e ko bunga. Yango na moi c'est sengeli chaque fois bate ya mwasi. Yango le sengeli à chaque fois mwasi azwa mateya. Wasa nini azonga na droit chemin. Azonga na nzela elongo bani amilobelake ngai naza moto na pesa bomoi. Ngai naza moto na botaka mokili. Nga nazali nzambe. Nga nazali tata mokili. Na omitambwisa ndenge nini. Yo doit pesa responsabilité ana. Bapesi yo récipient, bapesi yo nzungu. Boma. Faut la fière, faut mi bomba. Et si ka bomo wane bimelaka. Faut la sika moko sacré, batama. Siko yesika bomo ebimaka, ezaka sika moko mutu no sa lekaka ngokaka. Alekaka ngokaka. Siko moi sa bon valeur no ezanini. Moi sa bon pe na kata mokili tina no ezanini. Boya utanga sikimya semono anza banengo. Boya kotanga sikimya semono anza. Boya totanga na bino elongo, boya totangisa bino. Tuza pe na buku mobimba ya bonengwa. Ezo lakisa banengwa bikolo nyonso bizaleli. Bino ba besoin na besoin nango, ba numéro za na etando na bino bobenga. Boza la possession ya buku wana. Lolenge ya bonengwa. Po epesa kabino ata moi olingo salika boete ko biso to sala raté olingo sa boete ba sala raté ningwa miyeba ke tongo la lamuki na tongo eloko liboso za nini yambuza nini kokende ko sokola komi petre yambo na simba nyonso soki moi ça za enseigner na kolikia mayo balobaka pona mwasi ekobongwana le ba ofinga basi ya media basi ba femme légère ba ndumba ba organisation na facilité pour apesa nzoto ba commerçante le to fingami ba ndumba ponini motalingi na mbongo azala ngo asala ba ajoute ya mbongo ya kindumba e mabe makasi e matate atandenge nini moi sino sa ya libala sala ka bondumba ay maka malédiction na ndako na ye moi sino sa libala tambola ka mabe amemaka bokauki na ndaku na ye yo pose elenge mwasi obandiki ndumba avant yeba ete lobi bana bamibali nyonso bima na bango ba André ba Philippe ba Jean ba Robert ba José ba héritier bango nyonso ba David ba kombwana nyonso lobi obota bango okoma na ndako libala ngai pona nini mwana na ngai azene longi boye pona nini mwana na ngai elongi ezobala na te pona nini po yo moko mama nde muto sali ete David wana oyebaki te obima na ye ba mama banengwa na biso so ba itobotaka mokili to na bana biso abasi c'est le moment ya kopesa nengwa toli banda ko préparer mwana na yo ya mwasi banda ko propotanga okende kota zandu ayebake na zandu ezalelaka boye tonga okende ko banda bomo ayebake mwana na yo sokende koyeba même cycle na ye ko katisa na ye epa ya bato myoza na kati ya ndako ebiteke mwana na ngai akatisaki mwana na ngai amonaki ba menstrue na etelo babongo mpona compréhension bino bayebolanda biso opréparer mwana na nini otangisaka mwana nongonga nini po yebake esengeli na ngai ntango namoni boye
bazalaka boye mwana zala akamba yango te ntango amoni kaka amoni boye abanda koganga ata mosusu na miso ya bato ta mosusu ekutani na ekole ayeba aza apanike te ayebi kaka te mama alobaka nanga na baperiode boye lokwa nakomi mposana na bambula eloko boye okomelanga tosala yango te mpo anini bana bakende kodécouvrir yango wapi na balabala bakende kodécouvrir yango wapi libanda eza danger monene oyo abaka danger monene mpona bana biso vandisa mwana teya mwana lakisa mwana lakisa mpe mwana danger ya kobima na mibale ebele eza mosala na biso bamama lakisa mpe ye abangaka bango na nzela ntango akomi na periode ayebi se soki otutani kaka na mobali ozwi yango ata lelo tokoboya tokokima zemi me bamaladi ezali lelo basi ebele baza kose retrouve na bainfection c'est dû na nini bikotakota ti bibimabima bondumba na likambo ya bichacha nakoma boye tobaki towana tolia eza séance towana eleko toaka na kopesa toli yango tozosangisa makambo nyonso mwasi alobi okuna lokola deja na sina bima mpona koma boye esengeli babio batiaka o likasa ya nzete wana yo tie o mbuma wana batafunaka mpo yo tie po ozonga nayebi te ozonga lolenge kasi lolenge ozoluka kasi yango ozomona bondumba ti po ntango bokokuta nakuta o lolenge moko boye ayeba te ke obimabima est-ce que nécessairement biloko wana ezosenga bongo mai ya pio mai kaka so kuna ekomi obeba bainfection ebandi nde ebandi obebisa mais sa wana mai kaka yango wana bwa mama topesa bino toli otambolaka mabe mitala koloba teke nzoto na ngai eza na ntina te te wana ngambo monene mokolo kozonga na mokili ya molimo bakotuna yo nzoto na ezalaki na ntina te mpo ezalaki enveloppe bon molimo totyaki kati ezalaki mpe na ntina te molimo wana ayaki na mission nzoto fale oyede molimo wana akokisa mission ayaki na yo osalaki nini omemaki wana bondumba ozongisaki yango boye oza sûr ata nde totangaka tokenda milimo ekendaka yango ezongaka molimo wana bakozongisa yango lisusu oza sûr yango wana tobaka na bino banengwa botalaka émission oyo lolenga bo mama na litoi ya kososola na miso ya komona ke mama oyo aoloba na biso makambo nini mama oyo ateyaka biso nini to évite lelo bamabale kena ezokufa ebele bamabale ezokabwana ebele mpo nini mwasi aza mobulu kindumba mwasi eza soni kindumba mwasi babelela yo mwasi alibala na bondumba eza soni to evitango po to evitango esengeli tolandaka etando vam télévision tozwa matere po to evitango esengeli toya kosangana wana banengwa ya vuvamu po tozwa matere oyo ya solo oyo ekopesa bongo bokasi oyo opesa bino lolenge omoni mpena nengwa ya vamu na nzela obi mwasi ye oluli ye ntango obengi ye olobi ne mama na sepeli na osepeli nanga tokepa na biso yango tokepa mama biso na papa na biso osepeli nanga tokende na kuzu te osepeli nanga komemanga na nsima ndako te na ndako esila te osepeli nanga tokepa baparent bana ya bongo nde tolingi bilenge ya bongo nde tolingi teke bamoni yo na nzela babengi basepeli na yo mbala moko lokola komema esika moko kosombela sucre mbala moko obi pena nazwi apesa mwa transport soki 5 000 soki 10 000 olobi nazwi lobi oke kuna otandi nzoto lobi ekomi kuna nakomi nango ngai kaka lelo mais bosani ke lelo ekumbaka zemi ntango alukaki lelo na yo ayebaki teke lelo wana ekumbela ozemi mais lelo aboyi lelo tosala ekenge
biso baboti baye tozobota bana bazala ya basi bazala ya mibali to préparer bango bana biso ya basi tolakisa bango tina na bango tina ya mwasi po sans mwasi vie eza te mobali akopesa semence oui mais nana komema semence wana mwasi soki mwasi amemi semence wana te tokomona mokili ezala te donc tomema basemence ya malamu tobota génération future bagénération malamu mpo bango nde tokotikela mokili bazala bana ya malamu lelo bakuna bakoma ebele mpo milimo oyo tozomema ya sangisa ezokodésoriente bana milimo mpe lokola tomemi molimo ya bondumba oboti mwana bondumba mwana wana kosala nini akozalaka na bondumba to évite milimo wana kati na biso na yango bamama esengeli na biso ntango nyonso toteyamaka mpo tozonga mwasi oyo wana ya ebandeli mwasi ya valeur tozonga ya Kimpa Vita une femme brave courageuse mwasi ya makasi femme forte ndengwa nzinga babundaki bitumba 40 ans balobaki na biso ntango soki bitumba esili te balembaka te ndenge mafuta azalaki mpaka me apreparaki koya ya Kimpa Vita alembaki tabi soki akutana na Kimpa Vita te mpona kotikela mosala oyo ya kozonga mokili ya molimo te biso baito wana mai na makila lelo biso baito wana bilenge basi tozozala na mai tosala nzoto na biso ndeni na badérapage te tozonga na nzela tozonga penza mitala nasali deja nini na bomoi mimona nini esi nakokisi na vie nanga en tant que elenge mwasi en tant que femme au foyer nazomema vie ndenge nini nazoconduire libala nanga ndenge nini bana nanga na boti nazomema bango na bomoi ya ndenge nini ndoko monake te koto nazotambola mabe koto nazotambola boye te senge nanga sani nazonga nazala mwasi oyo amibombaka nde bokomona ete lobi ekozala malamu soki mwasi miyekoli kaka komibomba omona lelo bomona ngo tozoloba me bosala expérience wana ntango bolandi mateya oyo sala nana expérience oyo omonake mbongwane koya na vie na yo omona mpenake mbongwane kozala na bomoi na yo lobe mama nazalaki na raison ko na nde otambola boye lelo kwa natiki na makambo oyo tala eloko boye tala eloko boye tala eloko boye okopia biso raison yango wana bolandaka etando na bino ntango nyonso na émission lolenga bomama baémission eza ebele oyo epesaka toli po etando ezali ya bayindo balamuka bayindo esengeli tolamuka yango bomonaka émission bayindo bolamuka ezalaka mpe na kati ya etando bomona baémission ebele na kati ya etando ye po kaka tolamusa bongo bayindo tokomisa moyindo moto po moyindo abungisi bomoto abungisi valeur na ye plus grave mwasi abungisi bomwasi na ye amitiki na balabala lokola eloko amitiki basakana na ye yango atoyaka ntango nyonso kopesaka bino toli éduquer une femme c'est éduquer toute une nation matondo mingi na bino balandi bolandaki biso susu na mokolo lelo wana tobeli ndi bongo penza suka ya émission na biso ya mokolo lelo biso na bino tokokoba na basérie émission toli émission éducation émission ya kopesa bongo toli po tobongola ezaleli na biso bamama tozongisi bongo matondo na équipe technique mobimba na bino baye bozalaki na nsima ya matalatala mpona kozwa bongo bilili ya mokolo lelo matondo na bino mpe bocomprendre na cadre tozali toza bongo na espace moko toyebi te tokobenga ngo ndenge nini ma toexploite espace eza lokola cour moko boye ya divertissement ya bato bavandaka na garden oyo bocomprendre ke toza libanda ya mboka matondo na bino nyonso na Vam Télévision bakonzi ya Vam Télévision tozongisi matondo na bino po bozopesaka ntango nyonso émission lolenge ya bomama espace matondo mpe na banenga kialaki po epai na bino nde tozwaka ya mingi oyo toyaka kopesaka bongo na etando matondo na bango mai nesongi ya nzila promoteur ya etando iye mokonzi monene ya banganga ngunza tozongisi matondo epai na bino po soki bino te mbele ntango mosusu lelo
bomo yo tozo kumbela mbele ezali bongo te tozo ngisaka matondo mingi epai na bino po bino bosali ete tozala lolenge ye tozaleli nde na bongo biso na bino tokutani bongo na manaka mosusu na émission ezali koya